Mina période ambinzo. Oto makande eto. Mutu fwali ambinzo. Oto makande eto. Eto nde comme ambinzo. Eto. Surtout nga mama kapage na lingaka période ya mabanki na dia libanki. Nga kete na ka katifula. Na dia libanki. Ndelikata. Explication claire. C'est comme Bichak qui est comboama. Dikate kotoi. Akata yoko fula. Ok. Et Belende akata. Nani? Nakata. Munokwa mboka tonga mama. Munokwa mboka. Ko batu bazolo badadi ya komi impoli. Azuya ko binisa ba bêtise awa. Azo finga batu. Ozomona minokwa mboka na bino. C'est ça. Na kabelo libanki mogo. Na ko ka he baka dikato toy. Na ko shadikata. Na peso libanki. Na ko ka he dikata. Oh sadikata. Écoute, chewi nya mama. Évoluer. To chuchala tondo. Mokuta ni sezan zambe. Otoroko homanyekele onya shongo. Oh bêtise. Maman kapage to kabi. Te dadi. To wanande muto soutenir te. Onyanya. Nanga bitone anyanya wanyanya do kengo. Okay. Na kengo akoti ana. Osele la ngata biloko lemba. Nyombije dango da lemba. Papa lemba de biloko lemba. Ndeti ba mikita wane lemba. Dango da lemba ndo. Nde papa wana ya Molière. Ukute ata na zo afandi na ye. Ayo to wera ngale na lunga wanya malingo akajashi. Ata kana ata kuna na zo ndenge bampakasa bazo tambola. Ende kanga wa mende hoete tawo. Ata la kampakasa ninga zo. Enda ke mende hoete tandi. Asa zane pakasa. Papa wana nde comme mpakasa. Ata la mpakasa. Menda mpakasa ya munene. Menda ka okefula hoete tato. Mpakasa wa lobaka mingi. Mende oyo kateke te fula kiko. Kalonjo. Pamba teto ye awa pona koyebisa libota na Nzambe. Ahala chara na mwisola na njo te kumboka unya shongo. Merci pour l'invitation. To sakalo leta la ye. Pamba te soko pesa kabiso invitation te. Ahalo chara na mpaka tosha leta lone. Leta lone. Invitation de memi biso awa. Leta lone mbote chilane. Mamute mbara shuko malane. Okay. Nzambe mokutanisi. Unya shongolo ko humanya kato. Soki Nzambe akutanisi. Naka unya shongo mboto humanye. Trouble moko ekoti na minute ona. Boka no mo chambo tolomboka longelo oja. On a ko papolela ngo penza batu. Bébé surtout une église. Da komola to vraiment l'église. Na ko bete bato lolengi wana. La yo komola to yohosho. Na papolio. Ko komola. Na nyati yo. Ko kame. Na kwesi yo. Ko mbalase. Na bloqué yo. Ko kime. O kota to hôpital. Ko emboto anga l'hôpital. Et bale kauki. Oui Agoloba. Oluka ki tete la. Ogoloba. Et bale kauki. Achamboma. Oyoki ango. Achamboma. Yoka seki ki tete la balongo la mowana. Katika Pesa TV, boyebi ser na nga bien bon. Yaza ba kota ba state ye kuna partout. So bobengi pour na solo ya service traiteur Katika Pesa zawana. Azape na chaîne na ya télévision Katika Pesa TV ba onyo so balinga pena balambela bango bien na ba fête ye a se déplaçaka. Bo mona ka service traiteur moko e bonga et tonda soin. Kuna mibi bazara te o ba jemo boete za raté. Ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site Rapachi Total qui spot en tout cas en retour ba prix. Pour na ba service traiteur na bino fête ya mariage, collation de grade académique, anniversaire Katika Pesa zawana. Bobenga na ba numéro de Tchewana, bon na ba page na nyoso et puis vous s'abonner la chaîne na ye Katika Pesa TV, vous allez décider. Voilà. Télévision, merci d'avoir au balandara biso tolinga bino mingi. Merci en tout cas la prise de vie batwa kolela o jo mystique ala ndenge nini bokomona yeso bo mone nyango kaka
adresse eza moko place bazalaka na moswahili kuna 565 place babebe bazalaka bango de temps à autre merci na baoyo nyonso balingaka biso bozosabone massivement bozobenga ebele bozotyelanga bacommentaire na indika na bien nazomona bozobenga mpe dadi o dadi bondela ye asala mpe asala boye dadi azoyebisanga merci na baoyo nyonso balingaka biso lelo ezali ya koyinda ezali eloko toye nango ya esengo après sport ndenge totyaki 2-0 dadi alobi na kotika population nanga bongo te mama kapashula lokola na esengo oyo toganyaki léopard bamonisaki biso mpenaki léopard na bango balobi elekaki kitoko dadi alobi te mwa eloko moko boye avant tokende na mondial dadi abia kotika biso bongo te kitunga ifo ezangaka te kitunga ya dadi alobi kitunga namoni ke batuka mwa mokie baréagir mais ndenge ezalaka te toza na besoin ya kitunga mpo dadi mpe kala mingi te akozala lisusu en déplacement mais lokola alingaka bino mpo olingaka dadi bosombela dadi sutani ya sika dadi azali na besoin ya basoutien na bino mwa billet mwa jean mwa mokoto mwa western mwa monnaie ye avandaka mpenza na kiti wana mpona kozela azalaka na inventaire te ye ebele ya moke babi kitunga invisible mpo tozwa motetela boye dadi nda futi nga kutu te tala niveau amemaka nkolo amemaka charge abi te mama kapashe aluki motetela bao mpe balingi aluka bekolo nyonso bino kaka boservir dadi akosepelisa biso merci na bao balandaka biso en tout cas merci na Eric Mwamba Travel agence assure tika boye assurance à vie na kati ya Eric Mwamba Eric Travel continue na mama zopianga posa na gozi susu visa papa Eric Mwamba Travel umela balobi ba cyber café ezali ebele cyber café pe soda mabe so benyo na makasi je kota ma bêtise boma Eric Mwamba Travel azali partout bo bengi biso nazasi papa Eric azo sentir pena ke na Kapash TV asala na ba collaboration mais à lelo en tout cas un temps na Kapash télévision tadi mama Kapash balobi nanga ozalaki pe na stade des martyrs tant ba chancen be ba ko beta bina ba bien ba dire merci mbokani to pesa na libota mbote to pesi libota mbote kamo shakumbo moyo mbote ya tina moyo wohomba mbote ya motuya moyo wohombi fula pamba teto ye awa pona koyebisa libota na nzambe ahala chara na mwisola na njo te kumboka unya shongo merci pour l'invitation to saka lo letala pamba te soko pesa kabiso invitation te ahalo chana na mpaka tosha letalone letalone invitation de memi biso awa letalone mbote chilane mamutemba na shuko malane okay nzambe mokutanisi unya shongolo ko humanya kato soki nzambe akutanisi naka unya shongo mboto humanye nani ngokutanisa bato akona ukapomanya to Congo ujawa Congo ozo distraite mama elibisa ekote chewi nya mama évoluer to chuchala tondo mokutanisi eza nzambe otoroko humanya kele unya shongo oh betiste mama Kapash to kati te dadi to kata te tayo hembola to kata mama tayo hembola tika nanu to pesa mbote otokola mato chateau moyo to za ba responsable te kwa to welela wicho baboti bazotala biso ambochiwe ko tenda ba mikolo bazotala biso ipalanga we ko tenda ba mona to ye to piembo tete we ko tenda ko hato chateau moyo mama Kapashi mama Kapashi dadi vi ya mutu eza na maboko ya nzambe lo seno lo to likola nya unya shongo soki nzambe abateli te naka unya shongo haumbiato nani akobatela yo ayula mato mbongo ebatelaka te okunji hala moto mbongo za to kunji
batete la we atete la li oh papa biso mende te tika ba fanti ça y est pas le bango limbisa dadi zala na maîtrise za mo sa ndenge nini maîtrise tete les arrêter mbongo ebatelaka te okunji halamato mapango ebatelaka te anga kombo mituka ebatelaka te etuka halamato bokokozala na bozwi ya se na moi oyo okanja lalo okunji wefula ozokanisa yango nde kobatela yo wayo kana okunji bakolama ebatelaka te halamoto ponyo mutu abatelaka mama kapashi otolokolamaka mama kapashi eza bobele nzambe ekola to yalaka unya shongo kasi namemaka bato na réflexion opamba te okodimila tembaka tolekanelo kawongo lotyana na bu pamba te mokilo eza ya nzambe ahala chanana ujone ko asambi mokilo eza ya biso te anjone buwaso ozala mwasi kitoko wenjala moto la dimena ozala femme d'affaires wenjala moto lo kunje fula ozala mobali kitoko wenjala pami kadimena ozala homme d'affaires kano tolele lo kunji wa oke mobatela eza nzambe ola mikola to yala kasambi mama kapashi lelo tozoseka na yo elo te kombola lelo tozolia na yo elo te kondela lelo tozomela na yo elo te kono ozomimona ekonja ayena naza célèbre lekola diko bato balingi ngai ato ekona ngami bato bazotika ngai te ato haochike kasi eza na mokolo moko okoekolo shilo mochi atako oza na batitre kaanga mbe ya la pete yefula okotikala yo moko wayo chikala wemme moto atikalaka ye moko moto ato chikalaka ndame na kati ya prison lolo kanu bandeko baye batali yo analengo wayo ya 17h bazongi wayo ya kokalola ishide sambi katano nikolo waye chikala wemme na tiroir ya morgue lena to jaga to lo chichileko bandeko baye ko accompagner yo analengo ya joko chinde bakotisi yo wayo coach wemme otikali yo moko otoyo nango fumbi mama kapashi boni na libulu na tombe de souvenir na dinga na lengolo difuku kuno kotikala ye moko wayo chikala wemme na tombe de souvenir lengolo na to hokato otikali yo moko amoto chikala wemme bateleza bobele nzambe ola milila to yala kasambi merci pour la confiance lo sakalo hamonyo to chanemo merci pour la fidélité lo sakalo elolo wakinyu merci pour na mokili mobimba ndenge bolingi ngai lo sakale anja otondo okwanyula wanyula watola bato aleki mokonzi ya mbongo ewanji wato chende kase c'est le pasteur lité ya kanda eko pasteur lité ya kanda frappe na retour ndeko komo ya chondo kalola tata pambola biso onya shungwa no chokole stikali to binara jo comme ma biso na loyenge wana te to temba kilo fungilos obinara oza mutu aloyenge makasi ya mama oso meteli kumbuka te usane fula dadi mama communiquer moi ba mabanga non avant la pesa makambo ça moi de mabanga te bon va servir yo semaine au pays pour me têter là ya c'est vrai ça ata débat tout kaka avant de plonger dans thème mutu moko mutu na yo wana ye pesi kwa lingi na mama alingi makato pesi kaka merci hein ba soutenir te to ye kaka ko pesa ndenge to bisana to ya jo shapa ko loko akanyike ba soutenir te donc ima mutu a soutenir azati anyanya wanyanya mutu mama ngana lo baka vérité anyanya wanyanya ndeko bitamete anyanya wana nde mutu a soutenir te onyanya nanga bitone anyanya wanyanya ndo kengo kengo akotiana mboko yo ojone na baya ngo abaya wa mamba era minduki nayebisaki nakute nyonso ekosalama na periode nango cheka osalema lele kokato bible ezoloba chaque chose en son temps afudeli komita tema lemiko litina kato maison kitamisi pablo kitambala tata pambola yo papi bunzi papa français mais c'est le français nabosanaki yenda chaki provision na ndako papi bunzi mais c'est le français plus de 30 ans na kati ya France tikabo tanto que emta na France na diaspora OK donc na bossa na yeme na bossa na te papi bunzi papa français OK temezabo temini libala ezanini et puis
esengo ya libala eutaka wapi nani akoki kobala pe nani akoki kobala te bandika na bombelaki oyo lelo yango wana mpo motetela kotisa biso na décembre mpo tozomona déjà 2022 bacouleur ya date ezoya pesa mpe mopaya bopesa na mpe mbote nani bopesani te kuza aisha okokote topesi aisha mbote c'est la famille dans un kati kato moko ezobima wana aka mpe na kato ne moko abomba namoni pena na bazwango pena na topesa mateya éviter distraction oza mwasi ya distraction makasi yango na évita yo na vi na moyo kato okobimisa bétise pamba na likambo oyebi te minoka bato balobaka ngo na loyenge te dadi alakisanga te ayebi alobaka aisha koko mwana mwasi wana ndenge azoloba boye ayebi nyonso nakoluka ye omoni ye tokolongola te totia aisha mama nanga nzambe elenge evandi wana ndenge ka pakaza boye okolongola ye otie ye tika toke éviter distraction merci pour na thème yango pesa préparation na ngai ya parmi ba mateya tika boye landa ok biloko mususu na vie dango dikinelo seno ozomona lokola eza ba black ekomene koko tokenyo eza black te bo tokenyo kanga imachichi vi basakanaka nango te mama kapashi lo seno haokenya lo kanga imachichi nasepelaka na vie diminge nange naka lo seno zala célibataire ya kimia ya lo nyimba waki noke ozala marié ozanga kimia kenja lo chuka ni wele lolonjo topesa trouble pesa trouble trouble moko ekoti na minute oyo na mboka no mocha moto lomboka longelo oja ona ko papolela ngo penza bato bébé surtout na église da komola to vraiment l'église na ko bete bato lolengi wana la yo komola to yohosho na papoli yo ko komola na nyati yo ko kame na kwesi yo ko mbalase na bloqué yo ko kime okota to hôpital ko embo to anga l'hôpital e bale kauki akoloba olukai kitetela okoloba ebale kauki ashamboma oyoki yango ashamboma yoka esaki kitetela balongola mo wana eza na kitetela ebale kauki ashamboma bambisi ya minene babimi seya weke ya botomba oyoki yango tolobela libala tolobela libala totela di wala achukani olamuka na tongo emo paka la penju présentation esalami wambo ya dia ayenyela kanyu olamuka na tongo memo la penju dot esalami di wala mbo tabo salima olamuka na tongo memo la penju civil esalami olamuka na tongo memo la penju mariage religieux esalami wala dalo sambila mbo salima olamuka na tongo memo la penju kuna na tribunal bazo kata libala lengo lena sambisha wadombo wambo chato himbola wana séparation au kahano lamboya na pesa des chansons pesa ya tetela ti toto konyosha kembo yende anniversaire na kitetela mboto kololo ozoyoka nazoyoka toyembela ngo anniversaire na kitetela zembo anniversaire otelo wololo otelo wololo otelo wololo ozoyoka nayoki batu na batu baza na anniversaire na bango landa mama esengwa libala tika nyokolonga pona sina linga yo na libala
Ah, na libalango kapashie. Bolingo lokola maya komile sopani moya kolokota ikeleve. Nasi na lingi. Soit je t'aime. Mama na bomba ki bolingo na nzete. Ebete likake. Poyoti kala éternel nanga. Éternel. Ozo yoka. Gibson n'a pas son look. Gibson n'a son look. C'est vrai ça. Tu as un rendez-vous lundi. Lundi n'a pas zalati. Mardi. Mardi n'a pas zalati. Ozala. Okobe ngangai. Tolo bela libala. Ah, ozo voyager la bosse. Bible zoloba, chaque chose a son temps. Afunde le kombita ema le meko le tenagato. Libale zama bete. Diwala bukolo. Batu esengeli babalana. Atopomaka chukana. Babalana pona vina bango ya lobi. Wachukane dalo seno la wala loi. Mususu abali po mokile mona. Omochambo chuka maranja wenyi. Mususu abali po asali sa feti. Omochambo chuka pakada wenyi asali ya. Mususu abali po approuver batu na karcho ya vandi. Omochambo chuka na damenya tone henyi la mochuka. Mususu abali na concurrence. Omochambo chuka pakada ukina akachuke. Babalaka na concurrence ite. Awo chuka ka yohosho. Babalaka pona vi mobimba. Vochuka ka dalo seno lo tondo. Pona bomo ina yo mobimba. Lo seno la elo tondo. Libalo zomona libala mama kapage. Diwala dena ne mama kapage. Ezalaka entre la vie et la mort. E kola sanyoyi kaneko. Ozoyoka. Ezalaka entre la vie et la mort. E kola sa lo seno kana nyoyi. Bato ebele bazo zwa libala lokole loko ya kosakani. Ate fula ikombo sa diwala okima katola. Mama kapage. Mama kapage. Ezana mutu mususu akoma ko regretter. E kola tomochi lambo meka na wongolo kongo. Pona nini abalaki. Lota na kanda chukana. Ekonomi ya tamulayi. Wombe lo afalanga ya shifula. Asilisi yango na mukolo moko. Amoma na lolo shoto yi. Po abala mwasi na ye. Dande chuka paka luhanjula. A honore ye. Ao shanemo. A pese valer na misu abatu. Ao shalo kumu la tondo kato. Batu ba sepela. Ato wangene ngene. Mama kapage. Ezana ki fiançailles ebele na sena moyi. Eko danganelo dimo damme saketela ne. Esali ba 5 ans. Wamosale no nyitano. Esali ba 10 ans. Eno nyidi komi. Misusu pe basala ki na tango apasi. Amochwa kilo soyi. Na tango bisengo babala na te. Amochilo ngeno no hawuchukani. Misusu pe babani na tango apasi. Amochwa kamelo soyi. Na tango bisengo babala ni. Longe ngeno wamuchuka. Bapesi esengo o ezalaki. Wamushonge ngeno wakikomo. Tango to vivra kana basi. Lama to sena kala mato. Batu baso tangela bino ba moi. Ato eko tade wangondo. Baso tangela bino ba ni. Weko nyade no nyi. Baso loba boye. Watavati. Libalo yo. Diwala ne. Ezana ngoka katike ezala. Eko pakamba nyochi. Mobalo ya zo monana. O milena nyone. Lelo soki ake poto. Na mboto chala putu. Ako changer. Ayo chiki tola loke. Ako bengisa mwaso yote. Hele wa dongo. Mezana batu. Eko la to. Basepelisa pe basi na bango. Wakangenye adeo. Basepelisa pe mibali na bango. Wakangenye ndao me ofola. Ola misama ya circonstance. Jela malo keneka utani mao. Mabale zo umela te pona ni. Awala hawo biedana. Batu babalani na prestige. Ato amochuka na paka wate vate. Batu babalani na loyenge. Ato amochuka na lo ngango. Batu babalani pona ba photo shooting. Ato amochuka na paka lo esato a photo shoot. Babalani pona ba video ya YouTube. Amochuka na paka da video ya wa YouTube. Po batu ba sepela. Kila to wangene ngene. Nzoka sen passant. Tete no kengo. Mama kapage. Bible zoloba chaque chose a son temps. Afunde le kombite male meko le tena gato. Namokili. Lanjone. Atako kolia tolia kana ba periode. Kanga ndeshon de galo tena. Atako mela to mela kana ba periode. Kanga no shono kalo tena. Ndozo mona. La ombe na e. Ezana mutu mususu. Ekolo tokina. Abali akoti na ndaku. Ambo chuka ambo to landolodu. Tangu to komi na ndaku. La matoko makolodu. Na kolia na komile komi na ba problème. Ndonde ndono ambo to lo wingi. Na loba kaboye. Ato takate. Awa bozo balana. La nenya ka chukana. Boye bana bizaleli. Nye ya ne keo. Bizaleli ya ndaku eza très compliqué. Keo ya lolo du chikitana. Omoni batu soki babalani mama kapashe. Inda to na kwa ambo chukana mama. Eza na 5 ans moko to pasaga wana. Eko no nyeta no mocha te ta kala. 5 ans wana ezalaka soki boleki yango. Na ka mbeta no nyeta no ngo. Tozo souhaiter bino. Teko no kombwe.
lokendo lolo po yango mona ka 5 kokite 3 mois batu bakabwani dono tanaka na nyeta no amboka isange mo ndo shato ka tambo chikana ozomona ambena 6 mois kokite batu bakabwani ndo shamalo diwala mbuvo pourquoi lotana bakutani na kati ya ndako na horoscope na lolodu baloto babalani na bango officiellement wambo chuka na mete metango bakomi na kati ya ndako onyambo koma lolodu ba réaction ya mwasi na ya mobale ezobaka na kene kasala moto hoto kana la pami vio baba ne komeni ya kifiansai eza na ba fiansai mususu yeko dangane lodimo ndozo mona mama kapashi dene mama kapashi bo umeli libanda nyambo bielanja kasi na ndako bo umeli te lolodu pa na ndako ba panzani avant wambo lolodu kakie ba famille c'est meseni famille yende yambe kesane tous les deux familles yako yebeke da ko et c'est meseni bamushila mbeke sane mais ba koma ndako moko da foto koma lolodu toyi ba yokanite hawoyo kana ba panzani wambo hanjwana c'est-à-dire mama kapashi na ngambi tone lelo batu bazobala lelo to chukana lobi pe batu bakobala loyi to ayo chukana mabale bele kabwani pona nini awale fula wambo hanjo lotana tangu babalani la mambo chukana mwasi na mobali nzoto miki wadi lomi demba chichi balobi to sale litai swate bo tambo sale demba diwala da to chichi basi mususu ekola mwato akina nzoto ezofongwa mate alemba hawoye wete ona no avandeli nzongwa misunité loto na tajase pokeko na chi afongwa mi pona nini atade demba dana mwana liboso abotami ona na tono mboto ya mibala abotami la henda mboto ya misato abotami la sato mboto ya 4 abotami ya la minane ya mboto ye moko mtu azobota bana ndenda moto lota ye moko mukolo nzungwa po ndame kolo poke ye moko mukolo nzungwa soso ndame kolo poke esaka suku ndame balombola esaka suku amela na loboko mabe ajo shilo donga lo lende che akwa musunyali ya mabe ajo munyilo nyakolo mwasa fongwami ona haye uke aye munene ambo ya ukivlas mobali akomi komona pama mbena mwasa koli omutambola ngana tikali nda ayale esape moko ya basento mwezo panza mabale be la sombele teriko temo tavwa wale fula mwasi mususu azosala sambla na libanda omoto mocheko mindoko henyi lanja mobali mususu azosala sambla na libanda bamike mocheko sala wakoto ndeti ye mutu malamu okondembele utolo ndeti ye mutu abotosi okondembele utolo lo ndeti ye mutu a respect okondembele utu penzala lo lenye fula ndaku wana na stratégie akotolo dulongo vraiment lo homo akotisa yo na stratégie akakotielo lo keso le fula ndolo chichi tala problème oyo ozomona na ndako indaka mboena so ndako ekoma kibomango lo du kedile sombe kaota ndako ekoma este le sombele le este le na ota la goma bakimi etenyi kanyoka ngelo atwa masase bandi asashi wa bomme ozomona ekomena c'est-à-dire mama kapashi nanga bitone mama kapashi esengwa libala ongeno wadi wala ai mama kapashi mama esengwa libala ongeno wadi wala te tikapo mais ero na komi na fois munene la so chingila lo voa o kewa di minde ero komi na ba montagne nga ya minene chingile sola ya vraiment lo konjiwa mamba mbongo na nga na sacrifice yango falanga vraiment ya kama je dimi lo selo la andi on est so kali ba libale ko tinga boloko vraiment ukunja mambo chero kanu libale fe supu ngai dimi chuka wa adi ko membo nungo mbongo na ngai ukunja miso yefula mbongo na ngai ngali gasozo de lolongo ukunja mi pa molela tomona beauté mbongo falanga mbongo na ngai ukunja mi pa mambole lo kunja kanda kimo kimo mbongo na ngai lo dembara moto ambo ya okepa mambonda wemme kale mamisa kasu bazolela bambongo na bango babimisa makasi ebele atowe kondele kunja wa me wambo to azolela na kati ya libala atowe kondele kunja ka watonjela tawo moto papa keba na biloko wana to bimisa ya kila da ngora tonje to azolela na libala oto kondela di wala tande
Oh libala ndenge nini? Nadi wala da uhone. Mbongo nange kenda. Okunja mambo cho. Ese kozonga lisusu. Onda yo kalola to. Ezana mibali ebele bazolela bambongo na bango. E kwa pa mefula walele okunjao. Alobi tala période otozali. Atende leko keso kene. Na liaka lisusu na périodité. Hanjole lele ko kahombama. Mwasa zolamba kaka ndenge ya lingeli kolambela. Wade ko kate pa yo yala ngande na période. Mais diminde kalitena. To komi na période ya safu. Te kalitena ka safu dango da Kongo. Tu fois lia safu. Otopomba kande safu so. Epesa ka pe kitoko na biloko. Mishaka ndonga ngani fulano dango. To komi na période ya mbinzo. Otopomba kande eto. Mutu fois lia mbinzo. Otopomba kande eto. Eto nde komi na mbinzo. Eto. Surtout nga mama kapage na lingaka période ya mabanki na lia libanki. Nga ketena ka katifula. Na lia libanki. Ndeli kata. Wana libanki. Dikata. Wana nde libanki. O sobele dikata. Yo. Nikola mweda tili. Wana nde libanki. O sobele dikata. Yo. Zamu. Mama kapage. Na lobi ngai période na lia libanki. Imile kombita etena ko komuna kande akata. Amikolo bazotala biso ipalanga yote ndoko mona mama kapashi la ombe na ye mama kapashi okomona ngai na vandi na télévision dimilo jashi lo télévision lokola nazolia na posa na ngai te oko halelo halangami mutu pe fo alia mwa biloko moko ata topomaka ndela olo posa kote mande komena loko a posa komba koto ndelo homba wademba dandi bazolesa nga biloko ya makasi wekondeshe midango da wolo nakokende kobimisa ngo ndenge nini nanda moto tonye dango so bijo seke na zongo nazokemba tono tomilene koto jo seke osalela nga ta biloko lemba nombije dango da lemba Aisha bomba makamna te osalela nga ta biloko lemba nombije dango da lemba papa lemba de biloko lemba ndeti bamikita wana lemba dango da lemba ndo nde papa wana ya Molière na limaka na lia biloko lemba ina kande dango da lemba ndoko mona dombe na ye lokola bazosala kuna ngai te oko awosali yo yala ngami nakomi na posa lekolo homba mibali ebele ozomona apa mefula wena yane tango babala na kisika unyakwa chuka no yoyo posa ko ya ndaku ezalaki avant gelo akisefula ndo esadi 18h déjà ça komi ndaku eshiri di kumile sama loga na di kumile wa moto wakoto mais mobala zolinga suko koma ndaku avant yo pami ayola nganja esadi langelo ko makambo azomona na libala motema passe dora kamorena ndo di wala iko pai kuna kukuta yata na zo afandi na ye ayo to wera ngale na longa wanya malingo akajashi atakane atakuna na zo ndenge bampakasa bazotambola ende kanga wa mende hoete tawo atala kampakasa ninga zo enda ke mende hoete itandi asa ezane papa wana nde komne mpakasa atala mpakasa mende mpakasa ya munene mende ka okefula hoete tato mpakasa oyo alobaka mingi mende oyo kateke te fula kiko kalonjo papa wana ya FCC akoti na Union Sacrée nde mpakasa nyama ngope na nzamba zaka na trouble makasi onacha kolo konda monga kala lonjo fula mpakasa mende ndoko mona la mba yena mobala komi lokola mwana mukie ona yo kodi kenda ozomona nalia na periodi ndelo we nyalanga nalia na biloko ndenge so na periodi ndelo dango ha to badolo na periode ya mama kakala kola dango da tande so ya bampose ya banki akata ozomona ni komena sala attention bokole so asola lo sabole wa akata mungaka to bengango kaka banga chalo oswe wo yomba oswe wo ngondo akata yoko tro yoko lo periode libanki ebimaka na ba periode lo se wo to delingo shomeraka akata tombaka tena dao OK c'est que libanki ndezo soni bongo eza yango libanki eza libanki na lingala mais akata lo tetela na kitetela nde okata akata
Soit comme Belende comme bombe. Likata eza moko. Ah yo. Akata yeko le fula. Moko ne? Likata. Yo, Zamkolo. Bah, responsable, voilà. Mes explications claires. C'est comme Bichard et les combouama. Likata yeko toyi. Akata yeko fula. Ok. Et Belende? Akata. Nani? Akata. Munokwa mboka tonga mama. Mboka. Ko batu bazolo badadi ya komi impoli. Azoya ko bimisa ba bêtise awa. Azo finga bato. Ozomona minokwa mboka na bino. C'est ça. Ozomona ba dialecte na bino. Tozo ngingala. Natika Teko tika te. Libanki ongana néglige ka libanki. Likata da tomonyo akadimi likata. Ah, ndeko na ngai. Explication ko claire. Likata ko libanki. Libanki o libanki. Likata. Zala mukolo. Oyebe importance nango. Nazo finga te. Le kombita da ngona mete. Bino kuna libanki. Bisoko. Sholengo. Bino kuna libanki. Bino kuna libanki. Shole ko dikata. Biso awa. Nyula re. Libali bazotala mikolo bazotala. Nyumba ya keneka numeri mi appel d'autre. Le kombita keneka tam. Batuda kote kuna za. Eko da ngoda le. Bango toyebi. Ezo ki payete. Ngano to senti somo. Neti to sumuki ekobo. Dadi opo ngabo. Te. Ngabo. Nayo ki soni. Te. Ngabo. Babo kila bazotala ngana. Nayo ki soni. Bali boso. Libanki moko. Dikata toyi. Yo. Mino komboka ngobe pona nini? Ngana yebi ye moko premier ministre ancien Papa Lumumba abimisa biloko na politique te ndoko akatonje me nyumba kikomboka abimisa te nyumba kikomboka abimisa te nyumba kikomboka ngana zokamwa Emery Patrice Lumumba akaleka akata ye papa ne ko yeli banki le tena kao oui Papa Emery oui Patrice akaleka di kata kimenga ne bijalo abane ko sala ndeni mbosadi katambi jalo nyondinde wana papa ba we la donga da katifula kunde tongona kunde okwa akata wa jembe kolo akata wa to hala akata we ko we fula c'est que libanki okako ngana négligeaka na di katara to yonyola kando eko makande dadi kata mission ngala banga ngutu fort atala kanga nzoka papa otia sala ka matata oya mpaka sa o nani papa Mendi nyama wana za makasi Mendi mwaga nyama ka olefula memba ka to pa ngane boum nyama moko makasi nyama wana mpaka sa e kwa la seke talefula OK e kwa olefula vraiment OK fula mpaka sa nyama makasi nyama ka olefula Mendi mpaka sa nyama moko ya makasi Mende nyama ka olefula o mona mpaka sa wana Mende nyama ka seke tai kaete OK Leo papa so kate rien ka tambwe hauje mpaka sa za makasi ka tambwe hauje Mende nyama ka olefula yango monaka dode na mpaka sa Mende ata ozomona bandindi bazolanda elobelaki eloko te kotekata kati jasela o Mende potala elobelaki eloko te ndoki ozomona mpaka sa zokima Mende unyatala wo ata libanja zolanda so elobelaki kanga dikate ko jeda mba hema lende ndukengo merci maman toka te mission minoko mboka soni soni onyangelo dimene fula mais faut kombile soni halilo kwa kona abi soni ezate za minoko mboka eza soni te nazo kama ndenge bozo kama mais ko onyamboka onyangelo oui soni ezate to ko soni no kanga di holotoy
Kata yeko toy. Akata yeko akatifula. OK. Wamboko je le plan et huile nyulendo akishasa. Bana ye poser. Kata wo le akata. Dikata toy wembo sapimba. Okati mateya pona biloko wana okati nga mateya. Ote inazo limbolela ba. Okati nga mateya. Le ko momboya to na vomboka. Eloko mususu eza boya mama kapashi. Yo kaka pe el moko batu balobaka na lingala. Et ça la pe soni. Otalité. Papa lobi libanki. Yo tchaka ka libanki. Pourquoi zo lingo tchaka na munoko wa mboka? Bon là me di mile ko tetela. Makambita lo tetela ka tetela mboka. Akata eko mbwe makasoni. Dikata bwe makasoni eko onachimbe de makalato. Oko elemende eko nyama ka okefula. Nde dikata njamba himale ndi eko ko lo chingo. No boko bon pour l'année. Elle est bien à sorte de sorte. Tout ça n'a pas sorti libanki na libanki. Voilà. La shila te ko la tohala te ko la ikele te ko la nyunyu we hoto wakata. Kata pambola bino onya shongwa no chocolate bino moko boyoki nywa menya moya oke ndenge mutete la lobi oko wata otalo mumbala ne pesa na ba sorti ya libanki na libanki ko la we wakata to ya sorti na sorti we wakata to wana ngai te mama kapa ahandi mata soni c'est la place ba dialete zo mema biso olonga kambo watembe teketalo oja na lingana makamu susu lo lingala hokina na munoko mboka pe makamu susu lo tetela la we ko lo handi siko mutu akoma makambu wana otolaka funda uyaso nande fo lukai asa nani nande na fo lukai di banki okato oyo neglijaga onelo ko yonyo la koko di katando ona chwa di menefula nzoka tito nyata ka libanki zo mi nyata yo mo o kwa to kameka di kato tete kombi kama onachi yango na santa ga moko na ota mona nzela na nzoka ba douleur mususu era to mo anja kali ko ta chombo ko liko ko nyoma demba kaji kaji ta to kombi kamemi senti douleur la moka para mamba wa mbwe fulalende balaka to ka ndimbo ka dango so ezo bimasko ngane impolito yo impoli te po batu bazoloba mosala nzambe akomi ko bebisa bana ngana lobi libanki ngana lobi ni bo ndo chiba dikata na chema ka kolo omoni mukole loko ni pitié de mi kondo la ndo wama sans pitié bundo la kanji bu balela ngofa tetela chone ka dikata la konga la lohota ya li konga li ponga tokei papa la konga wana nini la konga kwanga tolia ka dikata na kwanga okay na fufu na loso mama kata bateo olia nini na dikata olia mona na fufu na kwanga na loso ça c'est ça ça dikata bate oko dikata da nyunyu jakalo periode ke iponga c'est lenye aliangona loso aliangona na kwanga wana nini alia bongo to so de dikata na kitetela te konda kata oyo na kwanga na loso ngai oleka te kwanga yolia na yo bibile konda katalese kondo yolia kango za l'aise très bien là pas de souci lisusu akoliango na loso akoliango na kwanga na fufu pe très bien wana nini tout va dikata denje da mamba bache ya mwamba dawoda usanu
Ah, c'était un peu ça, moi, bateau, hein. Est-ce que biloko yo ministère à culture a reporté la plainte d'idée pour nga na komi muke parquet général e bengisi sikoyo est-ce que bakoko bengisa numéro e ya batete la te aya ko expliquer makambo na ye oyo avanga bakanga ngai pozo bima lokola nga na zoya ko bisa ba ye moko papa expliquer ndenge bolia kango na kwangeza la kani akata weto ndaloswe ko kanga dikatoto ima osa ko epemba kwembo se konga kunde kombo sa hota kunde kana leponga ko wendao wana nini bozole na kwanga dikata mama merci esili na royal sous interprète moko wa te tenga ningi na mutetela bo finani miso Aisha taloba te même pas kalobi ya lobelo abombela biso tala bane ya suka ka o onyeshi eza ko kabate o bo biloka mikemike abombela biso libanki ako henyo takata abombela biso libanki ako henyo tedi kata wana Aisha abombela biso libanki to la kolo qui nenge sonné ça va c'est que na minute ce qui na de libanki na milier on y dit ko wako na to yale ba akatamboli ya eko unachi ko eto la akatakone na mbuyale dopa mi andelo wako na beaucoup ayeba papa wemba ayeba kipe mabombela biso batete la nyonso bayeba babomba ngana futela pena lupango mutetela ti mais bayebso komba di bisanga te welo welva tika bolo na futela pepa na ye bay locataire na ye mais na mukolote ebisanga ke libanki ozolia do kolo shilaka da utate di katada ene ayebisanga ti ndeko mbuta tushonde kakata vas-y clôturer na Simba Fridicide Mouké. Simba. Ok, les sénateurs en vie, Prince Sassa, Moulongani ya Maman Cynthia, Tata Pamolayo. Mohamed Moleka, les seigneurs de la ville, Moulongani ya Maman Charity Moleka, Nzamba Pamolayo. Nazape na ndoi mama. Ndoi na ngazo lingi kutu ba jete na ndoi na ye. Mama tika. Ndoi na ngai Aimé Ponda Mali wana ndoi Aimé Ponda Mali Kishimba Aimé Ponda Mali Kishimba Private driver Tata Pambola yo Aimé Ponda Tata Pambola yo Dino Mbonda Tata Pambola yo Serge Bisika Biswami Yannick Kinia Rombox acteur à filmer Tata Pambola yo Bana Luanda Nazoya Luanda Kalate Maître Mabende ba charge Tata Pambola yo Nabo sanité Likofia Changu Francis Chibalabala Tata Pambola yo Likofia Changu Tata Pambola honorable Jekoko Mulumba Nzamba Pambola yo Nanto mona nité Nanto mona nité Photo mona Eric Mwamba Lobini Agence Assir Dubaï ngana ok Cyber Café Eric Mwamba Tata Pambola Ok na Dubaï Ok Dubaï na personne moko na Dubaï pesa bienvenue Kiankibe Kulutu bienvenue Kiankibe bon restaurant Warren kuna ndesi ko esika ko lia na yo na kati ya restaurant Warren na beta ka sete soko ke Dubaï ko luka te au moins na restaurant Warren kuna ezali bachela ka mutu biloko na sanité yo moko ya soki mutu azotela biloko na sani sala attention kuna yo moko koti ozwi sani surtout ngai na sala ba mélange na lika libumu na avion yo ndesko batu na sangisa ngai na sangisi pondo madesu matembele batu no ba sir te batu no ba sir te c'est que ngano to kende ka Dubaï. OK Dubaï. Pour na l'action bateau. Eh oui, bon Afrique d'ici. Pour Afrique d'ici na tout qui le mais na déplacement. Ba kende ouais. Na habité. Casque serika beaucoup dans quitté. Poison. Poison 6. Poison na zo Afrique d'ici de tchelanga poison
Kasereka poison. Kasi poison wana eza poison ko boma mutute. Eza poison mbongo ya mituka ya mapango. Mwa malamu Kasereka. Tala mobali mbinga nzote to kokana na mbongo na ye. Mwana mal respect ya mutu. Elo to luka mbongo. Arlette Zou na Paris. Atako na bosana ki ko souhaiter ba anniversaire pa ya muninga na ngai. Et ça la pas cité. C'est la famille Kervin Kambaji Tata Pambolayo na souhaité ba joyeux anniversaire atako na retard na zalaki na ba problème nzoto ezalaki bien te kasi ko bossa na te maison kitam c'est Pablo Kitambala asi olia Pablo nalia ah olia na olia mkoni olia wana Pablo Kitambala wana Pablo Kitambala olia bon mwana maipe apesa moi biloko na wana ya bêtise apesa papa notable bazota la biso si to meki baluba 0 to meki bangala 0 to yesikoyo na batetela totala siko est ba soutenir musala ba soutenir ba notable ba yoka bazana ba village kuna na kati na ba o baza awa moyole nyule palanga che le ni palanga che ele dimila nyu to bazile on est sika la nuit mola du kumani che da tetela on est quoi le tout mot vraiment les nuits to jelonya vraiment au chicho chala tondo c'est ça te ko ngada culture ka de chala tondo oteketo sonyo ko ne voma ka yange dépendance rongero kene kabana pasi hatu chikala lo Congo te ko nga pa ka shuta tomba ka oliche ngada shumba kanga tani to ka ko Congo eto château lo nyote ndele lo njika ko ngeno to chuchala tondo bamanda chance ba bomba ba oli sabiche lo ka ki opalanga lite ya kanda c'est ça nya onyoto kime ndembele ote la sonya to kimanye vraiment banyolomba mi la nyumonga la so vraiment wedi da chichocha la tondo kima le fulaka nyote nyoto ho c'est ça que somba kimilo bombadi mi nyolomba usaki fulale nyuche bato yo memelanga na lupango yo bon ngambe dimena ngaro kangie lo kwandililane lo wudililane banalane basakidilane to baigno so balandi biso na Dubaï na Afrique du Sud partout le monde a dimineza oyoki dimena oyoki eza ni kitoko très bien tonton Skol tembenye c'est ça maman Kapache basé belé balandi biso te zela no ba pe ba lomba bazolomba te ka biso to ral bébé oui na dosé merci ba balandi biso merci la Joe Mystique de Chei awa ndengeza mutete la sepela et on sala biso bien dadia sepela to sala ba vacances awa na décembre ba balingi voyage Eric Mwamba travel azawana to sala to so bimisa ba énergie na biso faut faire retour ezalaka na yo kasiko OK bato nyoso dadi atangi awa eme panda dadi salenga yo manifeste toi kuna azara mtu malamu oui awuti awati yo rase keka mbamo kuna eme panda oh mutu nope na tricher makas ngam na bangelo ndogo préparer na kabelo libanki mongo ko ka hedikato toy na kabelo libanki mongo ko ka he paka dikato toy na ko shadikata na peso libanki na ko ka hedikata oh sadikata purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Trader, chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, colorateur, musique, n'a parlons pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, na États-Unis Mobimba, et si ba valida. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate,
États-Unis mobimba esi bavalida mpona mariage na yo ndeko kobanga te o service traiteur katika pesa ye kopesa masolo motema leo some bapesa ye asololaka bien soko kutani na ye okozala deside katika pesa ye napesa yo nini ye katika pesa ye motema malamu katika pesa ye madame katika pesa mère boss Juliette te valide yes katika pesa TV aye katika pesa TV aye katika pesa TV aye katika pesa TV aye petite sœur propre petite sœur chérie y'a madame Eliane Nito la patronne y'a le service traiteur la Providence à Paris restaurant service traiteur chef katika pesa États-Unis mobimba bavalida yunani oboya madame katika pesa motema malamu luta ya nzambe ya yoka Juliette valide Fumukoi katika pesa TV